Beauté, beauté. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Mbote na bandeko nyonso ya Koulimedia TV, mbote bisika nyonso wali na mabota na bino na madaku na bino bisika nyonso ezolimeli bino mwa émission na biso toye lisusu lelo en direct de Kinshasa ndenge nayebisa bino parce que toza na déplacement na Kinshasa toujours pour kosala bino plaisir toyaki événement ya Wenge Muzika maison 4x4 Wenge Muzika BCBG 4x4 bon chic bon genre ndenge toyebeli biso nyonso na ntango ezalaka makambo nyonso ekai malamu mpona bilili totyelaki bino na ntango événement ya le 30 juin. Alors na minute oyo biloko ya sika ezocontinue parce que ezalaki feti monene événement monene bakongolais nyonso basepeli le 30 juin elekai malamu baincident ezalaki te. Alors tomoni que bana nyonso oyo ya oyo batangami chanteur to pe musicien ya Wenge wana bango nyonso basanganaki bazwaki likanisi ya kosala soirée pe ya kobengisa baparents na bango na baninga ya baparents na bango na cadre moko somptueux ya place po bazoka kolia esika moko kopartage mwa repas kopartage mwa eloko ya komela kobeta masolo yango biso Koulimedia tozalaki sur place tozwaki mwa bilili tokobenga ngo extrait parce que exclusivité ezalaki epai ya bato misusu oyo bazalaki programmé comme étant bacaméramen ya kofilme événement mais biso lokwa toza na kati ya famille ya Wenge toza baoyo babanda Wenge na ebandeli tozalaki un peu invité donc na kati ya wana toprofitaki tozwa mwa bilili ya extrait ya mike po te tokotika bana ya Koulimedia TV bongo te il faut bayeba baactualité ndenge makambo ezokende. Donc les enfants biologiques ya bamusicien ya Wenge ezala JB Mpiana ezala Werason ezala Blaise Boula ezala Didier Masela Alain Makaba Emile Alias bango nyonso oyo boyebi oyo bana na bango misusu po misusu bakozala bapoto misusu mpe bayaki na ntango événement basanganaki bango nyonso po te basepelisa baboti na bango bakutana esika moko boye bapartage mwa kopo. Alors yango bilili toza kotyela bino boza komona eza koleka sikoyo na kati ya bilili okoremarke présence mpe ya ye moko Amadou Djabi oyo azali producteur ya Wenge mpona minute oyo tozosalela bino émission toza samedi 9 juillet 2022 et que na pokwa lelo événement mosusu ya VIP après concert le 30 juin deuxième concert babeta ya VIP lelo na Pullman na niveau ya jardin ya Pullman na espace ya jardin barobeta kuna en VIP prix ya billet ezali $300 donc oyo nyonso aza na ntango akokoma lokwa émission ezobima nango sikoyo toza nano à peu près 13h tozoke 14h donc boza su na ntango osomba babillet oyo etikali peut-être eza nano po ezalaki vraiment bazako bato nyonso bakoka kokende stade te oyo balingaka bamakambo ya ba VIP bazwaki temps na bango
ya ko préparer pour ba que les concerts ya lelo ya butu ya lelo bango nyonso batavi. Donc il y aura du beau monde, c'est-à-dire ba ministre na biso oyo toza na bango batu ya époque moko ya wenge, parce que tu faut pas babosana que ministère topé gouvernement lelo eza époque ya bana ya wenge, c'est-à-dire bao baza na bokonzi ba misuba ba leki na biso ba misuba ba mikolo na biso, mais toza époque moko. Donc ye bango nyonso wana bakozala sur place, ba député na biso mususu toyebani to ba camarade pe ba misusu baza baninga ba misusu pe baza ba connaissance bakozala kuna. Donc le billet est à la $300 pour éviter que bah nungu ça la masse pour VIP ezalaka VIP, donc beaucoup comme moi prix à ninité il y a concert en hôtel. Et puis nous allons tenir qu'au signaler quand même que recette ou Inga Salaki la concert le 30 juin, pratiquement la moitié de cette recette là et kendeki na ba effort topé ba ko aider ba tu as faire ya soda na biso ya FARDC au bazana est bazo bundela mboka pour ko soutenir bango, pour na relaxer bolingo na ndenge ya mot d'ordre ya chef de l'état et moko bazana sima mapinga. Donc moi la nyonso ya mboka RDC il faut ndima kozala na sima ya mapinga na ye pote ya solo baza ko bundela mboka vraiment na est. On les a dit parenthèse, tous en émission politique, mais tous les gars, tout chacun à moi c'était. Dans les camons poté, bah tout bas quand même que Wenge Musica étant exemple, il y a génération Oyo, bah zongani bah sangani, bah l'axi bolingo Oyo, bah tu ne sois pas ndimagité parce que tu vois qu'il va nous zaro l'Obama, que oui concert est obéta maté, que mon boulot est kozala. Désordre au Salama. Et d'ailleurs, Panzaki Basoda déjà la veille à concert, soi-disant que mon boulot aux apotes va renforcer. Tout le monde a dit déploiement, mais nous, celui qui n'a bien organisation, qui bien, bateau, Basumba, il va bien, va VIP. Bazarozo Bango, à partir à RTNC, continue à bus. Na bus, eti, na stade, continue à entrer. Il y a VIP, qui na visika na bango. D'ailleurs, bah image bomona qui est belé. Oyo, bah tu as VIP pa panzaki pe. Pour bateau avant na VIP pe va refilmer. Les agis n'ont interdité pour filmer la téléphone na on a kati. Mais sauf que exclusivité à concert comme tel les alaki pour na bah télé mususu le quoi ba Canal Plus, le quoi là ba RTNC, le quoi là ba télé au cas moi minene auto ebi o les canaux mboka na biso. Parce que l'événement il a tellement monnaie, il fallait connexion à la makasi à la direct dans le monde entier. Na bilili bozomona mutata zalaki wana avec maman Guigui toujours na pointe na bana nyoso ba utaki Sud-Afrique ba yaki exclusivement pour un concert voilà. Bozomona JB Mpiana avec Badaïda bango tuna bana na Daïda na bana nyoso bazalaki sur place bayaki pe bautali ba Paris pour un événement na kaka bozomona le général Kweke voilà mutunanga Didier Masela na pointe avec une de ses filles qui bazalaki sur place na Kinshasa awa so botali ba image to l'accès bino même l'air arrivé bon mona que moi na yako yamba eti na hôtel na Béatrice bazalaki wana. Mais je tiens quand même à signaler que j'aurai à faire une émission avec quelques musiciens à Yawenge dans l'hôtel Béatrice d'ici 2-3 jours. Donc vous allez vraiment connecter, scotcher parce que vous avez exclusivité après concert. Il y a moi Lilobaya, il y a des membres qui ont kala au bazaba ami pe ba connaissance. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. Toujours Nabilili vous a survolé un petit peu. Vous avez Kalou Jazawana, vous avez Alain Makaba Paliki na moi Sima sur Botali bien. Vous avez JB Mpiana
toujours présent. Bozomona bana bango moko bazosa ba discours na plateau. En tout cas, ezaki esengo pe lakisaki bolingo. Voilà, chers amis, donc natiki bino encore une fois bolanda moi moke ba extrait au sucre na ba son nango. Et puis ndenge na ebisa bino kaka ngana bino tomonani na mikolo ezoya pe tozana na kati ya Kisasa na mboka bakoko na biso. Merci, à bientôt. Mon ami de tous les temps. Ça va. Hey, what's up, bisou? C'est béni. Le cousin, il est là. Yeah, so we're here tonight. So we appreciate like donc c'est ça, c'est toute la famille et we love you guys so much. Les enfants vont rester sur place. J'ai dit que Fondé Massela, le fondateur de Wenge Musica. J'ai voulu que mon premier soit là. Il est déjà rentré. Oui. Vraiment, Millésime. je m'attendais le moins. Donc je ne savais pas que mes enfants pourraient aussi prendre des initiatives pareilles et faire pleurer à ma... Tout à manger. Oui. Le général Kwek. Kweki. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.